frère azali grand frère héritier azali jeune frère nae soki se les ino akei kuna po bapesi ye mbongo na lokoso na moyibi yo mona ipesa pesi ye mbongo bapesi ye mbongo akenda kuna po na mbongo yaza patriote est-ce que ya koyi kozala patriote ye se les ino ezali par rapport ya lokoso ya biloka mokila kende bapesi bango bambongo mpona ko renforcer M23 balobaki M23 eza ya ba congolais tala kutu ba congolais be baranda diaspora ko kende kuna eza makambo ba congolais te aoleka pa okosa liboma ke ya obeta bugisi c'est les ino yo bundi na moninga mobali te neti yo obeta ozomi kosa na potopota masangu to semula poto yo obeta c'est les ino nga na lobi te na obeta ye mais nanu tobundi te mais so tobundi na miyebi na obeta ye non. Yaya pona Congo na ndima okota na potopoto oza artiste et musicien sans référence oyo sala pe okata soni te ke yo za artiste et musicien yo za libo mais ndedi ekubi na niveau bitumba bino mobalinga na koli bongo enga naza budoka na sala ji tu pas prof bibe pas maître bien tete naza muto ya yebite barata e ba gelo nzonga ute ko beta yawa na kufie lisetobokie na kufie donc ba ute ko humilier avec ba makila félicitations la gelo nzonga beta qui awa c'est les ino kuta za muto na communauté ko tambola lisusu te ndenge to wamo na kalake donc il faut quand donc bango na ba chura mboma faut ba kanga minoko. Donc cela veut dire au monde a tué en bon, ça a beaucoup de bruit. Mais à foutre la chambre, moi ça benganaï. Maman, quel est le tout par rapport à quoi? Yaya Baga Kolba Makamba. Mais nature débat na bango. Non. En fait, débat contre. Non. Balobaka, Baga Koloba chaque jour, Balobaka na ba média, Batbayo Kanga, puis Batbazo Yoka. Donc cela veut dire tant que ça Koloba, na kamo koza donner des leçons, et Makamba Baba, Yabana Basi. Menzo kande yomoko ba bengana yo na mwasi. On a vie privée, on a vie privée te. Nde to fanda ka to asuna vie privée te. To le kakana ba média ozo tambola tango ke ne ko suba faut rendre compte. Ba acte ozo poser faut rendre compte. Le bezate suba ngaba biso. Give me luck, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain. Une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouda Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007 plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains.
Le Quartier Latin International, l'orchestre des stars sans comparaison, l'orchestre du peuple de 7 à 80 ans, fête ses 39 ans d'existence avec succès le 29 novembre à l'Arène de Grand Paris Sud, à Évry. Vous êtes conviés à la fête, allez au rendez-vous, venez tous au rendez-vous, revivre tous les tubes du Quartier Latin que vous savez. Koffi Olomide et son équipe et sa famille, avec la deuxième première dame Cindy Lecoeur et tout le Quartier Latin, seront heureux de faire la fête avec vous le 29 novembre à l'Arène du Grand Paris Sud. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se donne. Très chers internautes, bonjour, bonsoir. Merci pour la confiance dans la considération. Vous savez, vous êtes belé, à travers le monde, à travers notre chaîne YouTube, Sola Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité na temps réel. Merci pour la confiance. Tu sais, bien dans la société, tu contacté Bissot pour tous leur promotion comme il faut, de tous ces bandeko, tous au travail na bango. Bissot, moi, on a shooting photo na Sola Vérité Studio. Maman, tu as la Bissot dans la zemi, on a la mariage na mobile, on a l'anniversaire. Vous hésitez à contacter Bissot pour un shooting photo, nous avons l'album, contacter Bissot, nous avons la photo avec Kitoko, dans le studio de Bissot, sur la vérité. Studio, tu as un concert, les mythes, Koffi Olomide, on a lelo. Donc, nous avons après, dans une zéla, dans 91, concert, il y a Koffi Olomide. Bon, on a vu qu'il y a billet, on dirait, et, la place Ezao, Ezate, mais, billet Tekami est belé parce que, même Bissot prestige, qu'on a toujours station, billet, t'es qui est, bon, sur place. Bandeko bozala to profiter na ozala wana pour interviewer bino na suka concert to solo la bino comme d'habitude ngizala. Bonne chance ta Koffi Olomide Quartier Latin au grand complet, joyeux anniversaire na 39e ya Quartier Latin, ba vie ba master tout ba beta na Quartier Latin, joyeux anniversaire na bino puis na yemoko Koffi Olomide na mama si bo battre la Quartier Latin malam moto fêter 50 ans ya Quartier Latin, c'est important. Merci Tozala, mon amour à son excellence, monsieur l'ambassadeur Gims. 5 dates na Paris, la Défense Arena, incroyable. Alors, comme histoire na décembre, Gims, moto copine na Paris, la Défense Arena, 5 concerts, événements. Bandeko, va jouer à place, Thébo, jouer à place, s'il vous plaît. Donc, Suisse, concert ya Koffi Olomide Mamassi na Arena Genève. Donc, Binks, Bandeko, tout botal Arabiso, Boya, le 13 décembre, tout botal na Suisse, na Arena Genève, avec Mamassi, Cindy Lecoeur. Merci pour la confiance dans la considération pour ça, merci la volonté d'amour pour Pessibiso, merci Nabino, Bandeko tout, Oyo Bolandarabiso, un grand merci Nabino, merci beaucoup. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se donne. Bonjour. Bonjour Miguel Niema. Bonne santé pour tout. Ouais, santé. Kimia na ngolu na mawanzambe. Matanga ya zifie le kindeni. Bon, ya liboso na remercie grand Dieu za mettre ba temps pe ba circonstances. Tolala ki bibe mbala musi biso na mawana et merci Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit aux akati na biso za plus fort que wazana mokili. Nous a sauvés par la grâce. Totiki journal na maboko na yo, totiki Congo RDC mokonzambo ka Félix Tshisekedi na maboko na yo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Miguel, matanga zifio l'équipe bien, mais tu as continuer toujours douleur, n'ings à la au père de être moko cher, ou n'ings ali makila, ali famille. Aïbsa ki madame nae, lundi oyakufi mardi, zizina, Zidane, benga bogis, tilo naza ko se poser ba question, ni nyalinga aïbisa bogis, po nandimita aïba yike azo kufa. Et Moli moné pe manakinya samedi à l'élo koksi une semaine à mabele donc tokunda ki lelo vraiment ape manakinya et nzambe ape sa famille tunani mobimba makasi baya mami bave Syria bave Ange bave Francisco grand frère propre ya Poli tunani ve Rombo Abanka grand frère propre ya Poli tunani ve Florent tunani na madame nae Doudou Nzimbu apesa bango makasi et puis apesa madame nae mwasi nae mama Zizi na tunani Gisanga na bana nyonso tout makasi na bandeko nyonso tout oyo zo partager douleur merci na ba congolais nyonso tout o ba sista ki biso de loin ou de près bazali ba tout ba katisaki pour na ko rendre zifio tunani dernier hommage o azalaki icône monument o atiki
vide mais ngana koloba te katiki vide toza na ye chaque jour pour misala ezali ebele ba souvenir ya ye eza ekokufaka jamais etikali indelebile bato mosusu bakokobosana ye me biso tokobosana ye te ntango toza na bomoi nzambe apesa biso kaka makasi oyo ya kofortifie e saint esprit aleka kofortifie libota tunani et puis madame na ye zizina na bana nyonso tu oyo nazoyeba te ero bazovivre ndenge nini bazomona ndenge nini me nayebi ke saint esprit eya mpona wana ekotika bango baorphelin te ekozala na bango ntongo midi pokwa nzambe aopesa makasi. Très bien. Première partie émission édition na ngai to bana na politique parce que c'est important aussi. Vous avez la connaissance de la politique, vous avez la sagesse de mambo italien bongo politique. Ngai to bana après deuxième partie to relever la bongo mambo italien bongo musique, to analyser sur ça. Mais la politique abesho les alobi jamais to ça la conférence. Jamais to ça la dialogue, je m'excuse sans Kabila. Ozo analyser on dernier sur bon sorti à Bécholé en fait. Donc à Bécholé, c'est permis à tout le monde de rêver. Ba atrocité, ba drame, ba meurtre, ba tuerie, ba massacre, ba viol, ya tingi ya inyele itoko, ya kamuna sampo, ya mukungubile ko calciner siège à IDPS, ba fausse commis 66 millions de dollars américains oui bimaka pona kopesa oya Kabila bande ko bimisa pona kopesa na Paul Kagame na Rwanda na kosala brassage mixage olelo pays à 120 millions d'habitants tous faible devant mboka moko ya mukie à cause ya Kabila kozwa ko signer batoka ba mwanga chouchou 35 ans azala représentant ya coltan na biso oyo Rwanda azana coltan te maza premier producteur ya coltan ata graine mon côté ya coltan azana mabele na ye jamais le Kabila ko négocier na peuple congolais na gouvernement congolais to na président Félix Tshisekedi na siyo yebi ke M23 bundaki na Kabila mais M23 la tour à Kabila azalaki na aspiration ya peuple congolais te mais tangu Kabila comme tour à président Félix Tshisekedi M23 comme une aspiration ya peuple congolais. Quel paradoxe. Kabila Oyo, pendant 18 ans, à Tanzela, mon côté, à Sali, à Taopito, mon côté, université, mon côté, loko, mon côté. Mais président Félix Nathan Mouké, à Sali, baïzi, na traitement à maï, à Sali, Nzela, moko, ya mounene, rocade, do banda biso, tobo, tamana, tamba, belge, tozaleka, na Nzela, moko, outa badiading, outa kimwenza, outa monga fula, outa matete, outa gombe, Nzele, zaka, moko, kokende aéroport, mboka, oeza, lelo, moueta, msusu, na 22 ou 23 millions d'habitants. Mais président Félix, à Sali, le rocade, oh, na, nizala, a sali ba université a sali ba makambu ebele waza ko bundana pona intérêt ya mboka lelo beaucoup déjà bakoyi ko expliquer Félix Tshisekedi mais bazo yeba te que président Félix Tshisekedi aye pendant 18 ans so Kabila sala ki affaire avancer ba makambu tonga toza na situation oté mais président Félix avant atteindre ba makambu susu aza obligé na zonga ko tala nanu ba makambu nyo soto Kabila sala kité o ezala ki 18 ans moko vide ba raté nyo surtout parce que Kabila tanga côté ezala ki intérêt ya Kabila personnel na clique moko sélective o eza ko accompagner na dictature moko féroce ya ba massacre ya pillage à richesse ya viol ya kotike la Paul Kagame a dirigé Congo a sala o ya lingi lelo ko dialoguer na ba congolais nini lelo bakoyi ko benga e sauveur ya Congo na ndenge nini mabe nini Kabila sala kité oyo lelo azo senga dialogue na Congo wani etikala kosala mate soki ba besho le bazo sakana ba komona peuple congolais to ali pays laïque en fait yozo longola Kabila sénateur ya mboka na biso on dirait aza déjà longola ba pouvoir nyonso aza nango lelo apesa passage na président Fachi donc nyonso na yozo mona ngoto Kabila sala yo mona ga mabe ya Kabila bolamu oyo Kabila ta moko yo mona ngote za rappel reconnaissant parce que toyebi na Congo combien de fois ba président ba jui pouvoir na masasi makile zo tanga pour azwa bokonzi mais Kabila zo pouvoir a sali élection à longo na présidence à longo président je m'excuse azui apesa ngona Fachi asala mabe peka wana olobela ngote apesa Fachi pouvoir te peuple passation na quand même passation non excuse peuple congolais mutavotaki tango zolo babu eza neti zolo bake papa moko azana ndako na bana na ye alesaka bana par exemple atangi bango ba classe mazana droit ya kozwa mbeli akati bana wana kingo mboka et réagir te quartier réagir te avenue et réagir te commune ou gouvernement et réagir te toza batu ya l'état
tozana ba parents ba boti biso mais toi ba l'état parents mota ko pesa argument que tellement na lesa ka bango lokola zonga ki rete on a 4e mutu l'état lobi que bravo yo nyokon pona bango non ezani ti lelo ndaku na yo ekoki kozala yo mais lobi so ba moni pétrole to ba moni diamant ba moni or colta et bimi place wana ba kolongola wana parce que diamant neza yo te zali ya mboka en fait Kabila lelo monta sala ya bien na Congo azani loko moko ta sali ya bien na Congo parce que lelo Kabila za condamné à mort zo imaginer to fandi na janvier Goma ekwei na 2025 na janvier makila ba congolais otanga batutu bazo la sortie médiatique ya Kabila lequel lobi M23 bato bazui est bazana aspiration à peuple congolais mais biso tout toyebi que Kabila bunda ki na M23 et utaki RCD CNDP et comme M23 ezaka ba même personne donc ba bomi ba congolais plus de 15 millions de morts plus de 10 millions de morts bakamati ba bengani ba autochtones ba vrai congolais na territoire na bango bazo remplacer ba rwandais donc soko utino lelo Rwanda komi na est mutana droit tout na yote tout na Congo la komi congolais mais la kisanga obiso la kisabiso mabeni oya ba congolais ba osa na Rwanda la kisabiso eloko nini est-ce que biso to na obligation to devoir ya kondima bongo pona ni makamone ko passer na bamboka msusute kaka na Congo RDC dans le cas la élection et salamaki élection mo pacifique nenguti koloba ke ba apesi basali remise et reprise eza licence au Kabila zui pona kobuma ba congolais eza licence au Kabila zui que Congo ko marché sans Kabila donc Congo ni ezali question ngeza par rapport à Bécholer alobi dialogue sans Kabila mais non mais ko sala mate parce que Kabila pas quelque chose dans non Kabila ça sali mandat na constitution pesa qui est azala sénateur ya vie o biso to lingaka te comment na ba pays ezali développé outi comment na a calamité Sarkozy à salaki na France par rapport à ba constitution ba loi na bango a participer bien tena makama ba Kadhafi azwa bambongo ba kangaki ba makama ba Lilian de Betancourt ba kangaki Sarkozy ici vous comprenez mais azape na ba priorité mususu na France ma outi prison a sali so 20 jours donc Kabila nde yazali dans le col sala qui président na Congo a droit dialogue moi ko sala maté sans Kabila mais non Kabila falaka jouer rôle ya sage rôle moko ya kozala question likambo ezali ba yotune na Congo ya lingia kamata bimisi mbonga pesi nanga ba bimisi ba minduki bazoboma ba congolais chaque jour ozoka bien que ba swahiliphone o ba na Kinshasa baza menacer baza na contre taba président Félix azoluka koboma bango azo menacer ba swahiliphone o baza na Kinshasa o itkala ko sala maté bongo ba swahiliphone o baza na est kuna baza Beni kuna ekoma paradis entre ta kuna bazo kanga jeune nyonso tout oyo azali na ba 14 à 15 ans il faut ko kanga eko koti na M23 na AFC po bango bazala na front bakufa ba Rwandais bakufa te na ya kondima biloko wana alomo na kata ya mukolo oyo afandaki na visibilité na 5 chantiers ya ba théorie ya ba massacre Jean-Marie Kassamba il faut bakanga président Félix Tshisekedi parce qu'a pesi minduki na ba wazalendo cela veut dire pona Jean-Marie Kassamba biso to betela ba Rwandais maboko merci Paul Kagame James Kabarebe Joseph Kabila Moïse Katumbi ndenge ba M23 ba Rwandais bazoboma ba Congolais autochtones ba na droit ko se défendre te en plus les années qui yosa moi na changu baza ko menacer na kati ya changu boza droit ko se défendre te botika batno ba uti Congo Brazzaville ba katisi bazo boma batu tangu susu na changu to na lemba epa na biso to na Kinshasa donc au moment de tout monde que M23 bomi ba congolais que ba wazalendo ba autochtone ba kolo territoire ya est ba congolais ba doit se défendre te alors le comme que dialogue sans Kabila et Simbate docteur ba que Chole mtaza chef de l'état entre temps bango bazui bambongo ya ba Paul Kagame ya ba Yuri Museveni ya ba multinational ya ba anglo-saxon ya ba France ya ba mboka ebele bazui bambongo wana pona ko soutenir Paul Kagame parce que idéologie ne surtout ali ya M23 ezali ya AFC ezali Paul Kagame Joseph Kabila na sens que territoire wana est et comme ya ba Rwandais biso eko simba te dialogue na Kabila esala ma place ni so zali dialogue mo ba congolais ba sangana ba solola ba problème mike ko ikozanga te to apomeza na mboka c'est pas un problème mais to yo ka ke yo congolais lo ba ke nanga il faut négocier na président Félix yo congolais lo ba ke gouvernement congolais fléchir devant Paul Kagame to Kabila esimba te esimba ta mukete yango bisika tout ozali to soutenir président Félix Tshisekedi d'Antoine Tshilombo le guide il faut que ba bien que ba Corneille Nanga ba Fridolin Ambongo ba Leba Mbongo ba Paul Kagame yozo mona makila ezotanga na Congo bazoboma batu na est ba bomi ba congolais na forme et tout
ba égorger ba Congolais. Mais yozo imaginer que les mêmes muto azo bomabino boke pa na ya pesa bino mbongo. Pona nini ba archevêque ya Rwanda ba yaka Congo te koluka ba dialogue ba négociation. Kaka bango. Pona nini est-ce que Yatola o azana Iran makwa ko beng sa ba le loba kutana premier ministre israélien. Ba olinga te. Et ce mon président de Corée du Nord en France. Non. Congolais to soutenir président Félix Tshisekedi azo bunda pour l'intérêt en mboka azo déranger pourquoi aboy ba Rwandais ba zo mabele na biso aboy ba Rwandais ba boma biso ba violer ba maman na biso makambu oya est ezonginda na Congo o lele komi yang o ba bazolo ba ke Kabila kotate mais Kabila signaki ba accord na Paul Kagame o ba Sanjo azalaki pacificateur o asangisa o azali neti mutu aza ko diriger ba makama ba accord wana Obasanjo Alela, ce n'est pas Bogis Moutalmo, c'était professeur Kalele ou Aouté Koukoufa dernièrement. Awa. Donc, Ekosimbate. Pour makasi ba Congolais, tous ba patriotes. Toi, qu'on permettra que Corneille Nanga et Abe Chole, Fridolin Ambongo, Eric Senga, Eric Senga, na Fulgence Mouteba, Basakana na ba Congolais. Tout le monde Awa, Emery Patrice Lumumba, Zobunde Lamboka. Église catholique était les mélailles parce que l'Église catholique est alliée à européen, est alliée à l'Union européenne. Après deuxième guerre mondiale, Italie, France, Allemagne, de basangana qui pour la 27 nations, place au antichrist à Kobima, ezala. Yo mona quitté awa que l'Union européenne a signé accord na Rwanda pour na kosomba ka ba minéraux ba colta, mantreta Rwanda zana ba colta te do bandimi makila ba congolais sanga. Etanga nanya yebité. Pour les yo Congolais place au fandi ba manipuler yo ba kosa yo ke dialogue fait cela mana Kabila. Kabila zui nini te na Congo. 600 titres miniers apesi ba Tabumbeki, ba Yuri Museveni, apesi ba président kenyan, ba président ebele Afrique, ba Louis Michel ou aloba Kabila sauveur ya Congo. Louis Michel ou a présenté Kabila na Europe. Bazana bazali na ba titre minier ba exporter ba mabele na biso bana bazolia ba ndika na ba bikedi biso tozana ba novagine te na ba hôpitaux et senga président Félix ya komisa mama mubongo et senga président Félix ya sala rocade et senga président Félix ya sala ba usine na traitement ya mai et senga président Félix ya sala ba université Kabila to dialogue ne yo sali 18 ans na Congo au sali le côté siko dialogue ni to ça na donc Congo synonyme na définition na ngopé bonga fo Joseph Kabila alors. Voilà. Dans Chole, bozo sakana na biso peuple congolais. Il faut ko kota na ko beta na ko buka. Awa ba mibule zo bima na bamboka o ba crise eza so mona ba archevêque ba leki ba lobi. France eza na 6 archevêques, oyebi ata kombo ya moko. Chole seki 40 000 smartphones, 40 000 observateurs ya lokuta. Yo mona kiteke ya mbongo zo senga Kabila Jeep. Mais obosani ke Kabila kimaki église catholique. Après tant Kabila longwe basali réconciliation mariage. Obosani biso to bosani te to passola ba rétroviseur te congolais biso tout to soutenir président Félix Tshisekedi. Lobana. Namoni pe Daniel Tsafa kumini na parti ya Kabila ina sauvant le Congo amoni longwe n'est pas président Moïse Katumbi Chapwe asali chone ya kokindi ko soutenir mwana mboka Joseph Kabila na idéologie ya sauver le Congo. Président Félix Tshisekedi, c'est lui qui fait cesser une domination rwandaise, c'est lui qui fait cesser une emprise rwandaise. Il redonne la fierté au peuple congolais. C'est lui qui a franchi tout un peuple. Rapport, il y a force et salami. Tout le monde c'est Félix Tshisekedi à Kota. Pour tout tomber la moutou, les lotos comprennent que tous les leaders vont défendre Mboka partout. Donc, tant que Daniel Safou a longé pas en ensemble, à côté pas à Kabila, na sauvant le Congo, et ça, le quoi neti, démon, moko batinda qui est place, mon abon, la bomba démon, a zongi ce que pas mon colon na Satan. Mais Daniel Safou, on a bayemba des années, baza ba Tshisekedi, c'était, ba soutenir papa et tiens Tshisekedi, pour vous comprendre. Tout petit katan, laisser le temps au temps, bato ba kataki, ba kovo, bata mabandi, souke kobota, souke boti. Quelle différence entre Moïse Katumbi, na Joseph Kabila. Mais na makambo 600 titres miniers. Si Moïse Katumbi pas na kati. Obosani tang accord ya bobosani so bat musuba bosani tang président Félix abandi démarche à makambo ya accord apesa Donald Trump ya États-Unis a gagna. Mais là qui Moïse Katumbi te mutaloba kike ndenge to fandi awa kutu na mabele ya Congo eloko eza nango lisusu te.
Docteur ba ya leki ba américain na expertise toi leki ba américain na koyeba ke produit minéré boza na mabele minéré boy. Donc aboya quand po ebek ba na ba titre mini. Yango akimaki avant après élection akimi basala ki tout ke azo akoma président pour ba maintenir système ya Kabila ya Paul Kagame ya ba anglo-saxon ya ba multinational ya ba Soros ya ba Mo Ibrahim. Akimaki parce qu'il dit que président Félix a décidé à récupérer 600 titres miniers ya kolongola Baden Getler ya ko exploiter ba mabele na biso. Balbert Yuma tout baleka ki basali ba interview. Il est pas dans la liste bato 600 titres miniers. Donc, ce Daniel Safou akei, Daniel Safou c'est qui? Cela veut dire Daniel ya Diamba. Diamba na Diamba. Cela veut dire mboka oya Congo bango bana koloba kala na kombo ya peuple congolais. Bango bato wana tout bayaka na kombo ya peuple congolais. Mais lelo tozomona bango. Lelo zonge pa ya Kabila. Kabila sauvons le Congo. Mutu oya bomi ba congolais à bout portant. Est-ce que discours o Daniel Safou lelo akomi pa ya Kabila akolo bango devant Floribert Cheber. Akolo bango lelo liboso Arma Tungulu, liboso ya Rossi Mukende, liboso ya Mamadou Ndala. Na tombe ya Mbuza Mabe, na tombe ya Batinyo Sotme baba fausse commune, même baba massacre et tout. Est-ce que Daniel Safou a tenir lelo à thème devant maman ya ba Rossi Mukende lobi que Kabila sauvons le Congo. Un assassin cause la sauver Congo. Et alors cause ba ke batu ya Hitler ya Nazi ba iba sauver Allemagne. Entre Coutinho Fernando asala ki prison likola sauvons le Congo na Kabila tropone ya nani. Coutinho Fernando loboko na ebeba likola sauvons le Congo. Afinga ya Kabila ta. Atakaki mama ya Kabila ta. Alobaki te Kabila za Rwandais. Daniel Safou Seki azali na parlement musanya kufinga ba mama ya batu. Asisi banganda nyonso tout na Bandal na Kasavubu na Yolo ya Romela Bangi. Un député. Ce sont des aventuriers bazobata manasima population pour na ko distraire population butu mobimba ko benga molendo sakomi na téléphone dépanyenga pesa ngambongo ko senga azalelo. Ozo imaginer quelle figure ya Daniel Safou autaki Tisekediste autaki IDPS Tisekedi akomi Tisekediste Kabila kangie awa Kabila kangi awa na baje basalaka lelo na longwe pa Moïse Katumbi et pas Moïse Katumbi bakendaki na idéologie nini politique basala ngo oza na population oza na mbongo oza na minduki na population Moïse Katumbi azui yango na nini mbongo Moïse Katumbi akomi riche milliardaire azui yango wapi parce alaki 12 ans gouverneur à Katanga. 12 ans gouverneur à Katanga. Et là, on Moïse Katumbi a sali pour l'intérêt des Congolais. Maintenant, le aéroport à Kolwezi. Il y a tikala au salangote. Bango ba ekotela pour na ba poche ba mabumu na bango. Et pas à Congolais, et moi si rwandaise. Ceux qui le Katumbi a commis président de ya Congo, donc maison, tout bien on maison civile et koton dans la ba Rwandais. Pas ko boya bande kwa moi si na été. Entre ta biso yo moni muto asali campagne mobimba sa mwasi na ye yo na mwasi rwandaise bimisa mwasi na o peuple accepté ndenge ozali ozo bomba mwasi no rwandaise pourquoi ebi ke ba territoire mususu so ba moni mwasi na ye ba bamba bango mabanga po ba rwandais ba bomi ba congolais trop. Donc Daniel Safou un aventurier tala clique na bango Moïse Katumbi nani yo yebite ke awa Kabila bengaki Moïse Katumbi Judas Iscariote. Yo yebite ke Kabila zalaki awa Moïse Katumbi alobaki ki azana carte ya carte pour citoyenneté à Congo ya beta bale na Congo atanga na Congo Kabila uti Congolais biso tout aux la sima président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide ba Moïse Katumbi ba Kabila baza batu ya Paul Kagame baza na pose ya balkanisation ba makamunyo soto leki na Congo Moïse Katumbi kakona kenda ki match et so makambo ezo leka ya est et so moni Moïse Katumbi passe misi parole contre M23 contre AFC et so yoki Moïse Katumbi sa lobeli makambo ya ba congolais bazo kufa na est azana parole tayebi ke soki na lobby Kagame obengananga Kagame okanga biloko nango ezalaka na Rwanda bato na bako diriger biso te biso to kufi to na Congo likola ba Rwandais et to sali bango eloko te. Donc Daniel Safou a côté pa Kabila a na place na Congo te place na Congo ezaka ka cimetière to prison à vie ba o bazo sakana boko mona loboko nzambe eza problème à président Félix Tshisekedi te problème ya Dieu to kufi mingi to sala Kabila rien Kabila na Congo a komi milliardaire akanga ba kinga kati neti province mobimba Congo e komisie o ya komia sani na Congo
soki moto akoti epai ya Kabila elakisi ke moto wana aza su congolais te eza lokola eloko moko boye ekufa oza su na relation nango te neti makambo wana ebande dernièrement avant nanga azala bongo Olivier Kamitato Yolingo bengi président te ngana benga nanga président mige wana nazochola bibembe ya bandeko na biso ezokufa na este nazochola souffrance ya peuple congolais nakosala yango te nakosala yango te donc nanga eutaki na ba Olivier Kamitato il faut Congo ekoma état mboka moko fédéral fédéralisme efeza na peuple oyo aza mature congolais na azwi maturité te soko tali awa na YouTube débat moko ezali ya papa Etienne Tshisekedi na Ngunza Carlibon Ngunza Carlibon bazara da na idée bandaka la babula ba Moïse Tchombeke Katanga ekoma état ekoma autonome quoi on comprend mais bandaka déjà makamone simba kité mais bango siko banda talaka ke na moment o mboka eza occupé guerre ya makasi ba mindele ba pesi Kagame minduki ba drone ba radar ba makambo ebele ya technologie moko avancée ya ba minduki alors yo bino bokene kosenga makambo ya fédéralisme bocha ba congolais wa entre temps ba M23 bazo réclamer que ba diriger est pendant 8 ans ba diriger nord Kivu sud Kivu pendant 8 ans bazala na armée na bango police na bango ba administration na bango hors Congo on est à balkanisation mais lelo nanga lobi yango alobi yango pourquoi pour nanga aza simple étiquette échantillon on est ali idéologie ya Paul Kagame idéologie ya ba multinationale idéologie ya ba France idéologie ya ba anglo-saxon mais ko simba te eza mabele ya Lumumba ya Tshisekedi ya Kimbangu ya peuple congolais ya ba mort nyonso to ba kufi ba innocent ba makila nezo zangisa nzambe kimia au-delà ya ba faiblesse ya Congo au-delà ya ba faiblesse ya peuple congolais eza na Dieu juste oyo a défendaki bana Israël alongolaki ba on esclavagisme na servitude mais batosa ki nzambe te mais nzambe atalaki yango te po ton na efandi na justice donc toza ko bunda e otika la kosala mate fédéralisme ya nini na minute baloba ke est comme fédéralisme na mentalité nini on ezali balkanisation mais forme moko masqué et simba te ba congolais ba boyi yango la kisanga place ni Kabila contredire nanga la kisanga place ni Moïse Katumbi contredire nanga ke no bonabo muta contredire yango kutu batu misusu oyo bazana pembe na Kabila ba boyi yango biso na kutu to mais batu musu ba telme da nanga ke makamwane simba te Congo etika la moko fédéralisme ni fédéralisme ya nini yeb sanga fédéralisme par rapport à quoi papa Etienne Tshisekedi lobela Ngunza Carlibon abi et simba te mais tant aux autres congolais na idée que fédéralisme eza idée monite comme état makambo na bolongo lango nanga okokufa nanga okosuka mabe ya na TV excuse na TV non excuse non excuse ngape na okufa mais non c'est la nazotala par rapport ya makila ya ben de sang ya souffrance o bandeko na biso bafandi bazo violer ba mama bana ya ba 3 ans bazo violer bango yo zora ba information na wapi ya la nanga bien na si sa question na bana bazo kufa bazo violer bana otolo belo mo tout à l'heure ba komo zo bato par force ba koti ba na armée aussi longtemps c'est les îles to yembier awa asali même ba vidéo na est boka eza kimia bato bazo kende classe ba activité no ezo salama tranquille alongwe na bato kutu poto ba congolais ba longwe poto ba kinena c'est les îles pona ko kota na armée na kata ya Goma kuna na est mais yo ba information yo zo ngo wapi chaque jour bato kufa biloko na toujours ngo wapi donc mige na mono za sous informé oza journaliste c'est les îles s'il vous plaît nakoya nazali ba vidéo s'il vous plaît yaya nakoya bato ba otanga na ba université ba jeune garçon est-ce que s'exprimer non d'accord s'exprimer tant on ba na sous informé parce que yo information tala ngo ayo moko mais peut ça s'exprimer mais oui loba yaya tangu Antonio Guterres alobai ke M23 onye okoka etazana minduki koleka Congo RDC bogis mutaloba kango ezana na YouTube tala tangu ba rapport ezo bimake ba Moïse Katumbi ba soutenara M23 bakena kosomba minduki pona M23 bogis mutaloba kango tangu Rwanda ndimi ko signer accord à principe ya paix à reconnaître que basoda ne batan la Congo babimisi ba image na chaîne NBC ndenge Paul Kagame azolatisa basoda na basoda rwandais même uniforme na basoda congolais pour créer confusion na terrain ba okuna baza basoda na biso bogis mutalakisa kyango
Bogis azana kat a directeur ya programme ya chaîne wana. Combien de ONG ezako bimisa ba vérité? Combien de Congolais bazana est, ba autochtone, bongo ba wazalendo bazo bunda pourquoi? Makambo oya 15 millions Bogis mutali boso loba yango. Denis Mukwege a dénoncé chaque jour Paul Kagame que est eza occupé Bogis bon pe ma Denis Mukwege. Miguel. Comment yo Congolais de père et de mère, un patriote, tu peux dire des choses comme ça, dans les médias, la télé comme ça. Comme si yo dans aux alives, ceux qui les unes qui kuna po ba pesi mbongo, na lokoso na moibi. Yo mona pesi mbongo. Ba pesi mbongo, na po na mbongo. Ah. Il y a des patriotes. Est-ce que il y a quoi que patriote, yes les unes. Ezali par rapport ya lokoso ya biloka mokila kene ba pesi bango bambongo. Ba pesi bango bambongo pona ko renforcer M23 baloba ke M23 za ya ba congolais tela kutu ba congolais be ba randa diaspora ko kende kuna eza makambo ba congolais te nani ayebite ke M23 za ya ba rwandais AFC za ya ba rwandais nani ayebite est-ce que c'est les unes za modèle est-ce que c'est les unes za exemple c'est un voleur un aventurier c'est les unes azala na mboka o azotake Kabila omona te Bogis na ba discours c'est les unes azala contre président Félix omona te ngana ya côté le melaye mais tango aye pa Corneille Nanga o ba sopa makila ya ba congolais ba soutenir ba rwandais a place en comme une étape mususu makambo ezo pela na est eza IDPS te IDPS mutakotsa ba rwandais te IDPS mutapesa Kabila pouvoir te IDPS mutayana ba rwandais te IDPS mutasigna accord ya Émirats IDPS mutasigna makambo ya Rubavu te oh basanjo lobaki ke bo signer accord ke ba rwandais ba kota na ba institution na bino nyonso service à renseignement na armée makambutu boyeba ke boza na danger Bogis mta signer yango te ni président Félix ni papa Etienne Tshisekedi ni IDPS dans l'ensemble na limite professeur Chilumbu grand frère propre professeur Chilumbu to ya Pierre Binda via Lijabir Sherbet Nzambi ve José Ike Matembele ve Clova de London to Paulin Wanga to grand maître choisi Matata bakolo baki makamna lo bana okosa parce que ceux yo congolais ozali baza ebele ba babe masombo ba odombo to pasto tozo partager même ma vie oza d'accord nanga même Ngwanda azalaki awa aza contre IDPS to bundaka komba moko ya mboka olandinga opposition au pouvoir là mutamtaza libre mais so au continent M23 au continent AFC au soutenir Kabila koti na Congo comme président élection salamate babomi Mouzé Kabila koti donc muto so moni babomi président moko na Masasi muto akoti akomi président yem tabomi donc ba élection salamate zala ki royaume te aza mwana ya Mouzé te to zala ki royaume oyo ke so papa kufi mwana remplacer baza d'accord nanga donc soki yo komi mutu ya M23 ya AFC soko za congolais take président Félix mais ce que s'associe na ba Rwandais surtout un exemple toza na cicatrice ou etkala indélébile il y a plus de 15 millions de morts 10 millions ba déplacés de guerre ba Colombo ka bazo vivre na passe ba se déplacer bino ba Colombo kate boye bo remplir ba village biso ba congolais de père et de mère bravo qu'on est nan qui répondre à la question est-ce qu'il na OK c'est les unes aussi na est kuna asali ba vidéo ville les a calme classe zotangama ba est-ce to monite pesa la existe bazo violer bana non ya to monite pesa la existe bazo ba gêner par force excuse battre en fait non excuse na question nga na excuse yebake na ba partout qui quitte ville les ali qui quitte village les ali oui ou non oui Katanga ville eza Katanga ba makambo o ba se les unes ba olaksa ba on vola tabana ba otambola taba moto talaboy mais na ba fin fond place o ba minéraux ala place ba minéraux ala ka ba zone industrielle kuna bat bazala ratin yango ne bisika ba makambo ezali yango ne ba zone eza occupé bo poni ba zolo ba guerre eza na est soki ke exemple pesi ke tala batu ba classe eza bat bazo tambola bongo pourquoi chaque jour tout monde ke faut que nous pesa ba aide humanitaire pourquoi pona Goma classe eza nango bien misala eza nango bien pourquoi ba aide humanitaire pourquoi ba négociation chaque jour président zo voyager pourquoi soki ezala ki ndenge yo zolo est-ce que c'est les unes ko informer biso makambo eza na est yo yebite que c'est les unes afinga Kagame afinga Kabila le lac mosenga Kabila pardon le kapa ko saliboma ke ya obeta Bogis c'est les unes yo bundina moninga mobali te neti yo obeta ozomi kosa na potopota masangu to semula poto yo obeta c'est les unes ngana lobite na obeta mais non to bundite mais so to bundi na miebi na obeta non ya pona Congo na ndima okota na potopoto oza artiste et musicien sans référence
oyo sala pe okata soni te ke yo za artiste musicien yo za liboye mais ndeni ekubi na niveau bitumba ya ya si vous bien kana kaso yo na langage mususu non mais ndeni yo ekala délire bitumba mais pesa ekubi na niveau bobunda non pesa na expliquer yo eza débat politique non pesa bozana ba idée nzela bozana idée mon côté voilà ba nzela différent yo zomona magamu ndenge mususu yepese les unes zomona magamu ndenge mususu mais boshunga na bitumba te en fait ngakutu souci nanga elo ba congolais ba osenga ngana tchabino mbali na fara nakoya ba bêtise aningo te toi ramoko te est-ce que ekomi bêtise ba bêtise c'est ça ba argument ya non ce sont des bêtises là bien bobunda na munoko na profiter papa ah non soki ba débat ya munoko mais si to sala yango bango ba finga président Félix na ndenge mo fou na sens mo bazo rendre compte te na ba risque toi zo po na mboka oyo bango ba otikala ko sala te ni ba père ni ba frère ba sœur na bango mais ya tie mutu na yanjo bazo luka chaque jour Félix bazo tenter Félix ba kotina oya chaque jour à rechercher avion na ba tirer un missile soit na kati makufi donc to yebi ndenge zaleli docteur ko sa ba congolais te risque oya zui ya ko tia vie na en jeu ya ko sala sacrifice suprême pour chaque fois congolais wa tele maluka ba Etienne Tshisekedi ba Lumumba ba Kimbangu le quoi président Félix atemi lelo pour intérêt à peuple aza mal vie na bato nyo surtout baza ko convoiter richesse na biso o balinga ba s'accaparer na biloko na biso na facilité tout lokola lobby non azo déranger donc tant que c'est les ino azo le kana ba média lo baka obetanga ebinga te to kola ensemble te to ebité biso to kolite so moninga beti ombata yo kenenda ku papa ba betinga te même mutraza makasi bobunda wa mobalinga na koli bongo enga naza budoka na sala jitu pas prof bibe pas maître bien tete na naza muto ya yebite barata e ba gelon zonga ute ko beta yawa na kufie lisetobokie na kufie donc ba ute ko humilier avec ba makila félicitations la gelon zongo a beta qui awa c'est les unes kutaza muto na communauté ko tambola lisusu te ndenge to wamona kalake ba congolais ba rwandais ba ko nous ba passeport na ba ambassade na biso ba congolais ba kongolandela bango donc c'est les unes za muto za personne non ngata na territoire on surtout ba communauté zali boko za toto benga e DJ na fête parce que na niveau a combien tant comme na mutema ya nanga dans a capable ya ko bombarder place moko pona ko luka intérêt na ye aza capacité o tchela mutu poison comme danger public tu peux imaginer bato ba pekisa ki ba musicien ba beta concert ba Kabila dégage ba baby ça ba vie ba tebele ko finga na ba média le lozo que ne ko soutenir pardon que ko soutenir Kabila na Kagame baza ba hauteur ya malheur ya Congo na ko chana yo fara c'est les unes te ko expliquer nga bongo te midi na osenga yo o tete ko na ba bêtise en place na te to changer les solo s'il vous plaît ko ya ça te ya bêtise donc mutu moko boy mais bon ça l'échange politique non s'il vous plaît ça l'échange politique non s'il vous plaît ko rabaisser nga na niveau na te naza ko ndima ko se rabaisser boy parce que na yebi ke ba ko pesa e bombe lelo na AFC to na M23 ay ko bombarder place ba congolais baza pour ba congolais balinga makama paraître omoni balinga makama ya paraître donc c'est les ino sans référence liebi ça c'est les ino ala ki sa o numéro ya Camerounais moko Gabonais moko o ya kenda obeta musique kuna ba yebi comme artiste musicien ezate yebisa misa nzembo moko ya congolais ayemba yate yebisa misa ba photo ya ba voyage à sala comme un artiste musicien en Afrique ou en Europe en Amérique ezate kaka beaucoup de makele les tonneaux vides na nzela wa baboué bemba mama na yo ko finga so finga ça ni Thomas Sankara ba boma ipona mboka na ye ba Kwame Nkrumah ba Etienne Tshisekedi ba Lumumba ba Mandela ba sala ba prison soka ye ko finga bogis et ça eloko te po bogis a obundela mboka za patriote donc un aventurier na musique aoya kosala ba makelele artiste musicien nzembo nini solo voko nini abeta musique place nini bana musique ça beta concert na Grand Hôtel kaye ko beta na Grand Hôtel comme un artiste musicien nzembo na ye nini comme un artiste musicien kaka ba aventurier DJ abwa kaka na ebende na njili un aventurier lelo suka na ye comme nini M23 po ba pesa inga tam susu 15 000 euros 10 000 euros o ba miminga na Goma kuna musala tala bat ba otanga bien bongo ba mibulu ezali na Goma nezelo ko na Kinshasa mutako iko na Kinshasa tala capitale bat ba otambola mena est na so mubulu ezali est-ce que yo congolais makambo e bandi yese les unes alobela makambo ya est alobela makambo ba Rwandais te botika ko pesa bango ba place ba anti-valeur yo fando beta bogis c'est les unes quel rêve donc rêve yo zo sala na ebite za rêve anime
et un rêve moko ya pamba pamba et beaucoup souka mabe boke ne kolia na ba Rwandais ba poison bozolia eza présent Félix Tshisekedi te donc boyo kosa ba Congolais ba obogis ko kipese les inoté à niveau na yote ko kipese les inoté biso to se rabaisser pour ma mboka po ba ko pese le loka mabe ke no tchana mboka ke ne ko boma ba Congolais po nenga za wana ba longoli na kibomoto akomi nyama donc akomi na na lobi so na lobi excuse akomi homme animal na retraite ya afinga ka na lobi nyama tena excuse comme un homme animal non na la fingi te non s'il vous plaît non na lobi homme animal ya excuse na lobi homme animal nyama ya nyama tam so sonné pour na lingala yo nga bongisa ngo na tcha na français animal te non retira ngo te yo mona nga yuma c'est ça qui yuma parce que bango bazo déconner na ndenge moko ya mabe mige donc bango bazo kamata ba kanisa que biso to ya réfléchir devant Paul Kagame na Kabila na nanga et simbate ba Congolais ba kufa chaque jour donc ba Congolais ba sans défense ba na muto défendre bango te et ko kamwa ke ba Congolais de père et de mère à cause ya le koso ya biloka mokili oyo ba tebele ba tiki yango ba bénéficier na ngote bango ba koti le na liste ko soutenir nani Kagame Kabila bananga le biso to yasko yolo balanga ke bwena bwe oyo kata soni to kuta na bogisi ya niveau bogiste oh tana betoli solomo mukomo na pemi wenge kenda igine ngana préparer album nanga wenge kenda igine ngana kenda ite me wenge kenda ki na vie beaucoup donc vie beaucoup donc vivre kenda ko beta kuna BCBG pe kena beta kuna me ngana kenda kite BCBG disons vie beaucoup na présent JB balala ki même hôtel na ba musicien mais ba hôtel za ba hôtel amunene ba chambre ezali ya netra besoin na grand hôtel mais ba niveau ezala parce que na tongo vie beaucoup là ko déjeuner na présent JB mamoni pe ba musicien kuna ba déjà mais na moni batunyo sauter na moni bogiste qu'est-ce qui se passe présent ebisa bogiste a préparer disque na azomona na te bona we na emne ba soleil après na moni na ba 11h vie beaucoup la benga na Guinée bopema bonjour c'est mes respects papa ndeni ozoya tenga na fie nazali ma album abi mais JB c'est ton grand frère za yaya na yo il faut soutenir il faut zala na za mutu na yo alingaka yo na bi yo po lingake album c'est bon c'est pas mauvais bona ndora c'est les gens appelle avec beaucoup ndora c'est les ayemba na vivre la musique asani ayemba na vivre la musique à Paris oko pesa ngai nzembo na ya vivre la musique ayisanga na te ayemba tongo papa yemba salaka ya on a tout noko ya on a tout niti omoni oya ki ko ve beaucoup la sangisi on ko compter en autant sali test na Kinshasa bazio akoza pena pela lencourt mais après mais un grand chanteur hein maman ni solo na biki na motiba no yebiki ça n'explique le mot grand chanteur ezalaka avec œuvre ngana o toyebi na Congo bato ba yebi ko yemba koleka biso ba ebele mais soko za na référence te titre na nini o bato ko se souvenir na solo voko na na peso makamebele opi photo na na Manhattan na New York ao kita na avion amoni ke New York amoni statue de la liberté kuna nous on a vécu ça moi j'ai vécu ça dans la tamboli na musique yo d'abord oyebinga comme combattante na kosi na comme nzambe on a bien musicien voilà oyebinga comme un artiste un musicien oyebi pe impact ya doléance yenze moneni aya osala beaucoup de makelele ya pamba manze moneni est-ce que ba fi penda ya classe ya bien ba ebi comme un artiste un musicien na yokana ta partie la nze moneni mobo to na komango na lettre moko to na katata partout na chango na sima ya TikTok nanga est-ce que ça so ba tale longi na TikTok ba kutaka ebemba mama na yo to fi na yo na kofinga yo na kobuka megelo nzonga linga boma yo awa to mona makasi wana te makile zo bima yo elonge panzani nga na fandi nazar na fandi na vérité amisa ko bengo na 20h 10h du matin bo sala ba débat contradictoire par rapport ya ba texte ba chanson par rapport à ba mélodie même ba ancien succès même ou alelo ko sala ba comparaison moko ya ba valeur ya ba cohérence ya ba contenu azo pesa opé ba leçon comme grand frère zo apprendre après biso aller que za maele ya ko zo ba coup de fil na bango aza artiste kobeta tolo tena artiste forever biso to bimisi ba doléance MC Riga Manzemba bisinga artiste mo munene ya Congo to bimisa disque mona tanga kombo te pona cible
azoyebisanga ke soko tie doléance tiaka mpe nzembo na nga oyo mpo ezwaka moto na nsima doléance le fait ntango otala doléance bato baotala soki adoléance elongwe tia nzembo na nga nga mese mpo nozosala boye mo moto asengai nga viango ye mo moto asengai nga yaya toza babogisi pamba te do bamillion ya bacongolais na baprovince na bacapitale na Europe tobeti toa na kombo toa niveau moko te toi niveau moko même na ndenge ya famille na basociété tovivre ndenge moko te très bien donc bien, il faut donc bango na bachura mboma faut bakanga minoko donc cela veut dire au moins na chura mboma osala beaucoup de bruit mais afutelaka chambre moi ça benga na ye mama quel est le tout par rapport à quoi privé point ya bayaka koloba makamba mais na chao débat na bango non en fait débat contre non balobaka bayaka koloba chaque jour balobaka na ba média bato bayokanga pe bato bazoyoka donc cela veut dire tango za koloba na kamwe koza donner des leçons ya makamba baba ya bana basi mais nzoka nde yo moko babenga na yo na mwasi on est vie privée on est pour vie privée te nde tofandaka awa to asu na vie privée te tolekaka na bamédia ozotambola ntango okende kosuba faut rendre compte baacte ozopose faut rendre compte lobi eza te so banga bayebiso oleka lobi te wana vie privée te ta bayaka koloba makambo na nga baoloba ye ayebi nga te ya bana obenga nga na Kinshasa nini kamera olela o mabe nga na eseke pas question nga naza très traité nga naza te neti yo marke ta babimisi 5 000 euros yo corrompre yo ya majabu bongo babimisa mibulu na baambassade mpo na koluka nini bajeux olympique ezala tomona ata médaille monte kaka komema bibende tchura okomi saper okomi un aventurier koya na bango te place naza babundaka komba te baza bacombattant te kowelisa par-ci par-là tchura seki bantivaleur okomi kolinga oexplike ke no ser na ngai ya mwasi toana problème na wera nde po alingaka ser na nga donc eza lisusu problème te ngai napesaki wera banzembo escroke nga mais komi nde problème ke mpo na ser na nga c'est de n'importe quoi quel niveau à bassesse donc soki tosala etype so neti ngai neti nga boye naza na mwasi na nga na ndako naza na droit ya komela frère na ye mpo nga na bala ye to so ozalaki na copine moko to ozalaki na copain moko bato balonda biso okoki kopermettre eza lokola azwi licence moko ya koutilize biloko na ye ofele nga naza na droit ovivre te wera nde mtana na droit ovivre alo lelo ngo changer histoire eza nde mpo tookutaki kuna c'est ridicule bon papa oyo mbakaza pesa ibogisi mbonga banzembo ndeni bo président Jiba pesa ibogisi mbonga banzembo ndeni bongo ve défaut matmona pesa ibogisi mbonga banzembo asombi 190 na 99 to na ipoto nouvelle écriture biso tout kanga mo mtaliboso na na voiture po mkunso le kana simana ngaso ngana yaki na voiture te boyaki na voiture na 98 bokena ipoto ngana zala ite botiaki ba voiture ekomaki te ba voiture wana ekutaki bino cher boyako bimisango tango to uti poto ya 99 et ufandaki koti ba magasinage na badouane mais ngana yaki nango les mêmes années na bimisi donc boya okosa batu te donc olingo changer histoire ke ngana za problème moko personnel na wera parce que ser na ngai abana olinga ser na nga c'est de n'importe quoi comment bassesse ya ndenge wana pona nini papa me exploitaki biloko na ngai te sans pesa nga mbongo to président JB po président Jiba ko bimisa nzembo na nga na eloko osenga ete aza vie o asoutenir nga na ba façon bato ba ebite donc cela veut dire il faut to keba donc muto bino bozo luka biso to permettre te yo chura yo nani c'est les ino boleki bolobili kamba président Félix biso ba bogiste tiki bino te wana simba très bien ça y première partie monsieur Nabiso merci na Chancel Mbemba du milieu ya papi matalata la matos miroir d'Angola da coach ta patron boss dit David Mangaya motema ya Fanichis merci na Yagi Baina colonisateur de la SAP motema ya Massylvie Baina mbote belé na Evan Tumba na 400 Vex patron na 400 Vex Jimmy Chimanga porte de la Chapelle partenaire officiel merci beaucoup merci na maman Philbertine Samba moi si à docteur Samba Yagi Baina colonisateur de la SAP motema ya Massylvie Baina Fabrice Massamba Red de Muta English fada père anglais roi bilamba grand kale ya mboka Keri Tsumbu OGEPS Paris na pesimbo te belé na pesimbo te na kulutu na ngai José Elonga les consolateurs le consolateur José Elonga mbote belé parce ça to pesimbo te na joyeux anniversaire na John Conde de Grâce Santiago motema mamani Conde joyeux anniversaire et puis mbote belé na Junior Touaïbou, son excellence Junior Touaïbou, mon konzi à Gombe. On a battu pour un mec, c'est votre deuxième partie. Donc,
na pesi pasteur Alain qui était grand frère propre. Donc na yaki à Paris pour ko assister ye azalaki éprouvé madame Nabiso maman Laurette qui était témoin azalaki éprouvé a perdu qui neve nae la famille sacrée na azalaki obligé au katisa po bakolela ona bat balingaki yo bambote to na bango na ba courage mingi et puis na pesi teling ko ina London nazalaki touché na compassion na vis-à-vis à Deya Zifio Tunani, Papi Koko, Chimba Mabila, Blanchard Bayona, Nabo Sanité, Joli Menga, Prince Jamal Mukuna, Yamutomba, Pesi ba Vincent Bolenge, na Pesi Yaklova de London, Nabo Sanité, grand frère propre, Ya Fortina Inzembo. Donc Bambo te trop nae, na Pesi Paulé Wanga immortel, Mista Nanga Yoibi Anzala. Et puis, il a pesi grand maître choisi. Le vénérable grand maître. Ouais, choisi Matata. Il a pesi Papito Kindu di Bambo Tetro. Les réalistes. Bango, Papito Kindu a causé le témoignage à Bogis comme artiste et musicien. Déjà, na ba jeune talent. Moutoko la Kiki Lumbu succès. Donc, on a bimi na porte, on a mon anda, Bango, on a tonton Lumbu. Baza et belé, bako témoigner. Baebi ke Bogis, a né grandi artiste. Donc, na pesi ya Paul Kamukubi, ya Mukubi ancêtre, na pesi ve Foch, ya Chico Mundele, pire via Petit, na mère na palais Bambo Tetro, na pesi Trésor Ngando, Bambo Tetro, na pesi José di Kreno Bayaka, Bambo Tetro. Vraiment, na pesi grand frère propre, ya aimé Salo, Bokulaka aimé Salo, Bambo Tetro, na pesi papa chéri Jibem Piana, leader à Moufoudé, charismatique, Bambo Tetro, et puis chef de file, Chéribet Tanzambi. Pire petit Vena Edo Bambo Tetro. Jibem Piana Otso Balissa. Félicitations à un grand poète et donc le Jibem Piana souverain premier. Le Congo va analyser pourquoi Maman Denise qui fait tourner. Est-ce que Maman Denise a un droit à fêter? Mais c'est grave parce que tout le monde a Jésus qui fait Tchakana. Yesu qui fait Tchakana. Congolais va Maman Denise Denia. Jésus qui fait Tchakana. Jésus qui fait Tchakana. Tout le monde qui lit sous Jésus, batu bakufa ke belé mukoloana, mais ya kendaki matanga à Lazare. Tanga ya ki na tombe pas c'est quoi ça Lazare. Kaka Lazare mutu akufa kite, batu belé bakufa ki jour wana, to batu nsu bakufa ki balobi nango. Mais ya kamata ki Lazare kuta kufa ki 3 jours, mais ya lobi Lazare sort. Donc maman Denise à part ça maman présidente, maman mokondi ba respect belé. Donc azana ba relation. Azana ba bonde kuna batu oyo kiso ba na problème ayepe bando lela ki a muto prévenir Jésus qui azo lela donc ayaki parce que azana relation na famille mpiana we balisaki quoi présent Jibem Piana donc c'est ça ezana ngwelo ko ya mabete donc c'est ça ngana ebité Paul bat bosela on makele bat passer makele pourquoi. Bon, on a pété, hein. Congolais, ah, mais c'est ça, mais. Après, alors, c'est bizarre. Balouara, il lourd mon place. Je vais féliciter. Je vais bien abattre. Sinon, maman fait pas ça, l'analyse, va féliciter. Je vais bien passer, honneur. Bon, Balouara, mon bac. Bango, va féliciter, bango, si, terrain, présent JB vivant. Bango, baloba ki awa, namona ki j'ai fait fonga l'école, bio non. Bana ba musicien ba bala kate bana ba musicien ba bloka bango donc ngaka kotsa la père ko banga na vie ya bana ya bato ke ba papa na bango ba kuma ba assassin ba kuma ba criminel ya bebisa ba vie na bango nzoni za ba parents ou ba tangisi bango ba classe à danger ba daida ba tangi ba nchika à danger ba père na bango ba banda ba concert banda bututi tongo atoki pona uluka mbongo bango bazala o bazalelo donc yesu ngaka kotsa acha conflit ya bana ona na ba parents na bango. Nzokande ba na conflit mon côté l'autre côté chaque chose a son temps. La Bible nous dit quand Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils unique donc pour amour. Vous comprenez la plus grande révélation il y a Bible et toi mokilo toi le loi nouvelle alliance Dieu c'est l'amour. Vous comprenez Nzamba gagner Satan na masasité na bolingo. Bible lobi oyo nyonso tu abotami na nzela ya moi si Jean-Baptiste aleki. Donc Jean-Baptiste aleki batu nyonso tu oh bazan ba Moïse ba Abraham ba Joseph ba David tout le monde mais oh ya bongoli mutema leki Jean-Baptiste pourquoi pour bato ya ancien testament oh Jean-Baptiste aleki batnyo sotu ya kala pour bazala ki bana ya misala mais muto abongoli mutema aza mwana
quelle relation papa aza na una mwana? Na chambre au sentinelle akotaka te, mwana mutakotaka. Na chambre au noko to mama leki akokota te, mwana mutakotaka. Parce que président Félix est chef de l'État, mais mwana n'est pas kota na chambre na yezo sem interdiction. Donc na bolingo ya Nzambe mwana moko te na ndako na bango soka koti akosenga papa ozana musalesi na kofungola télé, est-ce que papa na koyi ko sukula? Même mwana wa botami lelo si longtemps ye na ndako akomi mbala moko na compte ya biloko nyonso tu ya ndako ekomi ya ye. Donc Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Daïda. Nene nga sala a diaboliser. Vous l'avez changé de grâce nanga te. Yosa grâce te. On est allé évangile ya condamnation. Évangile ya loi. Toza sauvé na loi na réglementé. Pour son nzamba te justice na elelo mutu moko te. On est allé évangile ya ba pharisien moderne. Bango bazana droit ko bimisa banyama o ba koyi na libulu. Mais nzambe azana droit ya ko bikisa mutu te akoyi lelo jour à sabbat. Vous comprenez? Alors ce n'est pas bien. Bana batu babali. Bana wana Jésus akufaki pona bango te. Bana na mabeni basali pona ba campagne. Boko te ya batu Yesu ndenge nini. Philippe a ebisi Jésus. Balala na Samarie ba samaritain baboyi. Philippe a ebisi Jésus. Kitisa moto senga moto zikisa bango. Jésus le biboza animé na quel esprit? Moto. Le feu dévorant et salama pona ba démon. Pona batu te boza animé na quel esprit? Mais Jésus kendaka kufa sekui. Philippe akena ote na Samarie bat ba bongo mutema. Bongo soki Jésus akamata ki azikisa ki Samarie. Do bato banga bakota livre Jésus mission na yengezani. Quel évangile? Bo fani na ba média chaque jour ka ba condamnation, ba condamnation. Ma voyons à la frère en Christ, bat musu ba bondela ipona yo. Place mon côté na Bible otala Paul azo cité ba kombo ya batu ba individu. Paul a ke côté na Éphèse na Athènes. Akuti DS moko ezalaki ya Diane lokola ba franc-maçon ya misala mabe ba magie noire magie blanche. Ya yeka na nga muso atei Jésus. Batu balongwe na DS Diane balandi Paul. Atanga ba kombo batu te. Ce n'est pas pour rien. Bible to parler na ba loi ya mokili ba atteinte ta personnalité. Ce n'est pas pour rien Jésus le bina tindi bino na milé ya balou. Boza la simple lokola colombe, boza la prudent lokola niao et boza la prudent lokola serpent. Parce que na batu nyonso to baza prudent na monde. Ils ont une option nzamba tia na serpent ko leka prudence atambola atomboli mutu. Ça c'est quel évangile ya condamnation ya ba règlement. Mutu azana Yesu ali sous na condamnation te. Amour ya nzambe zo primer tout. Ba eli Jésus femme adultère.
Jésus fandi au moins so mutasali mabe. Jésus tuni bango. Jésus atali selon raisonnement nanga. Adultère basala mutu mo te basala deux personnes. Ndenge nini bino boyeka na mwasi boye na mobali te quel égoïsme. Donc mobali azana droit ya kosala adultère ya osala alingi sauf mwasi. Atuni bango siko question suko bina kati na bino nyonso tu. Oya yebi asala mabe te azwa libanga bambaye. Batutu bapanzani boza ko catégoriser boza ko talaka o lisumu ya munene o lisumu ya muke nyonso tu eza masumu bana batu babali badaida lelo soni bokomi ko changer ba langage changer c'est ridicule. Très bien. Sortie médiatique et Richie Watana balobi sur Fali Poupa na habité sur joie na des sur sortie médiatique par rapport il y a ba millions itoka ki bimaki na mboko na biso il paraît ezaki il paraît ba parce que l'artiste est à ça qui est Michel ou bien 6 000 bon réalité mais sortie médiatique et Richie on dirait il y orangé dans communauté n'habité aux amis musiciens est-ce que kondima Fali na TV qui yuma ngai mutawenge andimi Fali na ba niveau za nango tout ça lobi a commenter sur Fali ni Richie Sali est-ce que ça mabe ngai naza na droit ya boya ba makamso ya bat mususu d'abord nga na beta sous musique te actif donc eza point de vue na ya aza libre na ba point de vue na ye ba éloge na ye bani lobi akokai kozana compréhension mususu lelo pa ozana compréhension mususu ba Allemagne na ba France ba bunda basala guerre Hitler menaça ba France mabe mais lelo en Europe couple franco-allemand des ati tant Bible ezo parler ba moni léopard ya 4 mutuna ba zel ezali États-Unis te po totem na ezali aigle ezali France na Allemagne parce que Allemagne totem na ezali léopard France totem na ezali les coqs ndo moni léopard na 4 mutu na ba zel mais ba bunda guerre bato ba kokoza binemi lelo lobi lepe ba koyokana donc azali artiste azana ba philosophie na ye chaque jour tozolala bat mususu basala o mabe mige lelo bo solo la bien lelo pour ça ba promotion na bango na mona ki na image moko bi papa Chéri limbisanga ozalaki utiliser ozalaki bowenga na mona kiango donc mais lelo raisonnement ezani mususu maturité responsabilité pour musalo zo sala ezali privilège ezali responsabilité pour nous expliquer biso ate bolo baboete faut te rendre compte na babo ki bo moto ya batu baza ba parents bazabwe donc na sens moi je crois que héritage dans la façon musoazo monela eza mabete selon kolobake lobana lelo peso déranger bino bato wenge ndenge pesa à bon terme na ferego là ils ont dérangé bino bon on a analysé sur ça bon ngai na chena ferre baza na climat mo bien te bon wana eza ma musique ele kanango baza famille na ndimite ko démérer vie mobimba bayemba nzembo moko esala plaisir à makasi ya lelo nzemba ve Elliot Mondombe donc na saluer pe ve Elliot Mondombe bisika zali donc je crois nde na yebi baza bandeko na ba famille otobotami propre même père même mère il y a beaucoup de choses et c'est pas ça mais tout ça on a c'est à tapis na langage qui y a les linges ça c'est lave en famille mais sous pe baza na ba tribunal bana ba même père même mère ba frère et sœur bineni balobana te mais circonstances moi ekoki ko sala écoutez sa bango baza famille frère azali grand frère héritier azali jeune frère nae o bango ba osala fierté musique congolaise na koyi ko zate na yana pelisela bango moto mais ndaku ateza munene ndenge nini ate ndaku ya roi ya chef de l'état so ya nani ezanga toilette la kisi il faut que la musique na makamsusu il faut que capacité de gérer baza famille donc ba makamsusu esala mabongo epusaka ba makambo ebele mais ba bandeko na ndimite ba ko continuer vie mobimba bongo ba moto wana ezopela ba mususu ba yoka soni donc ba mususu mukomusu ba donc même pe bango moko ba na droit qu'il faut bazala bien le pe ba koyemba lisusu elo mususu esala batu bien. Très bien. Merci beaucoup na passage na yo Obogis bon pe mato retenir ni oya ko retenir ezali to soutenir mboka to soutenir mukonza mboka Félix Tshisekedi oazana ba initiative oaza ko bunda chaque jour pour na intérêt ya mboka oya tchevi na ya danger oyo atelemi alobi non na balkanisation na pillage à richesse oyo alingi ata lisengi to kitendi moko te
ya mboka ekende. Donc vraiment ekoki kozala important. On a tous la patriote. Makambo président Félix Tshisekedi azobunda. Exactement makambo oyo ye muta créé akutaki yango hérité yango. Donc azobunda pour l'intérêt na bisoto. Bambote trop na yo. Pasteur Alain quitté tes grands frères propres, motema maman Lorette quitté tes témouna. Mbote trop na yo, grand prêtre mère Minette Simbo. Na yambie, bambote trop na yo. Année au Kende 2026. 31 ans ensemble. Donc, Nzamba absala biso lisusu ngolu. To kabwana mkola liwa. To bimasuki pembe. To mona bakoko. Et na pesi bambote trop. Na grand maître choisi matata. Na pesi bambote trop na sœur Adrienne Nzimbo. Na pesi bambote trop na vie Florent Tounaï na maman Doudou Nzimbo. Na pesi bambote trop na Viali Djabir, grand frère propre na Yambio. Ya Pierre Binda, le grand italien na Yambio. Président, Chiquito. Mouchachino na Yambio. Vienanga bienvenue Mangani Autrichien na Yambio. Samin Dinda, bambote trop na yo. Paulin Wanga immortel. Ambassi Kisula. Gigal Kisula, le propre. Bambote trop na yo. Vraiment, venanga Fortina Inzembo. Bambote trop na yo. Na pesi grand maître choisi matata. Donc, bambote trop na yo na Papito Kindudi. Vraiment. Oyo tokokai koloba yango wana ancien Guy Fwamba, Stani Lupemba, Maman Hermine Mbou. Motema ya José Ike Matembele. Merci beaucoup na passage na yo. Merci à toi. Merci na bandeko to balandi biso. Tuna nimbala esima. Merci. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Give me love, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain. Une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Maison Awatosa chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto neyebi te yaka tokisi na metro chateautia daka yau awa ozomona okimbondo olala
lala jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so mina lula metro biso batalinga koloba nini tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambola kana ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza, awa na Château Minaye pour na kolongola matampo ba mama, banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokita mabumu, ba mama oyo baza na besoin ya kosala ba forme kalingi azala na tolo munene, alingi azala na nsima munene, ba hanche munene, bipende munene. Mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Non, yozomona te oyo eloko eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimasio olingi soko moni ekokikoti sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor.